tango na komi prophète ati loboko na ye likolo na ngai alobi makambo je n'ai pas entendu mais na suka kaka na yoki alobi il a fait. Souci ya Emmanuel Dodi ezali salut holistique, salut total et parfait, lobiko ya batu. Jamais pasteur ya Kinshasa zana souci ya lobiko. Na imi bango ebele yao. Oye na combien? Oye na ba parfait combien? Oye na mbongo combien? Ngana yaki awa abattu. Na yaki abattu, contrit. Motema ezali kaka kusua na kozwa oyo yango ndenge nini mais na tongo ya lelo je suis béni, il n'y a pas de contraire, je suis béni. Ayelinga déjà dit ya liboso Nathalie na boule na pe na nommé pe na matisi et bandi kokotati l'église a besoin na ba produit parce que awa a commis. Hier, il était improductif, si bien qu'il était professeur. Aujourd'hui, il est devenu productif. Ah, papa, quoi il a été? Papa, babambé, mouchoir, jamais. À suite de délivrance, c'est sans condition. Avec utilité. Merci l'international. N'habitez aux paroles pour na. Moi, c'est pas ya maman ou na boy problème. Parce que moi c'est na bana oyemba. Patience ça na soki ya aye awa. Oh, vous créez polémique. Est-ce que ngave omone le nga polémique vraiment? Omona nde bato na koloba et de la pauvreté à la richesse nde kayaboy. Pas bilo ba sala ozali ba diamantaire batoni na église o lo ba de la pauvreté ba sala na ilo ye na téléphone asaki na ngoto même mo la veille ba ibaki na kama téléphone ya munyato nda yaki na kanda mikolo wana maintenant na songisi sourire ozomona véritable pesa muninga sourire. Personne m'a pour dire, on dit quel bien. Ailleurs, il y a Gideline Mokonzi. This is London. This is London City. Merci beaucoup, Banapoto, Bandeko Bolanda Biso, partout à travers le monde. En tout cas, Namoni ba appel Mikolo, vraiment Banapoto. Bon, ça vraiment déterminé. Merci n'enga pour fongo limisu parce que biso to lo baratoko bombate place to mo na clair eza to ba place wana clair ezali parce que lelo na Congo to tambola na ba église ebele parce que musala nzambe kozala et kozala place ya commerce te place ya escroquerie vraiment to betaki sete mingi to lobaki biso prophète o to moni azosala nzambe ya solo. Tokosala effort bandeko na biso ya partout ba comprendre que na Congo surtout beaucoup plus na Kinshasa mosala ya nzambe aza moko bazami balete yango bozomona na ba limité kaka awa ba pasteur ebele limité bozomona nde ba sala ba base na ba artiste musicien bomona ba base ba sala ya ba téléphone ba composer ba numéro oyo bomona clair ezate. Alors lelo tozoyamba prophète Emmanuel Dodi nakutanaki na professeur moko ya université ye tokutana na trop na église ya mama 100 jours yazalaki na kesi ya mbongo ya mama 100 jours. En tout cas tina loba boza pona ko critiquer ba église mususu tepo ngape na uta église mususu ngana uta par prophète Malombe na Kitambo na ye awa na boyi na ngakuna. Alors, toza lelo na professeur, toza la zane mingi na église ya mama 100 jours
place mwasi na nga azalaka koyemba na kati ya église wana. Alors tokutani na professeur awa na église oyo vraiment ba témoignage eza ebele mais to banda émission na prophète Emmanuel Dodi comme ça bokoyoka témoignage ya professeur makambo nini ya koloba oyo akutana nango na kati ya église. Prophète Emmanuel Dodi, bonjour prophète. Ken, bonjour, na pesi international mbote, prof Beno mbote, na balandi nyonso, yawa na yalibanda surtout, bayamba biso na esengo, pe na bolingo na mitema, pe na bandako na bango. Nzamba pambola bino, mwa ezo sila, to tombeli bino, mwa ezo banda, nzambe ya lola, amona bino, pambola bino, alekela bino mosikate. Amen. Merci prophète. Prophète tozomona poto mobimbe zobenga batu baza ba problème ebele ba difficulté vraiment eza ebele ba maladie baza batu msu baza ba blocage ya makambo ebele mais baza kondima ke soki tozui prophète Emmanuel Dodi vraiment tokozwa solution na makambo na biso ozo gérer ebele ya batu oyo bazoluka ondeni. On peut toujours gérer batu par des personnes interposées, c'est-à-dire que la batu mosusu ndenge wana et puis toye wana pona bato basungama. Oyo nzambe apesi musala wana azali kaka nzambe wana azopeta capacité ya to gérer batu basungama lokola bandeko ya poto na système moko eza impeccable que j'admire, que j'aime, que j'adore même. C'est-à-dire nana bancadreur, hein, na l'église biso balinga ngo ba oui, bancadreur, ba cureur, machin. Biso to binga bango bancadreur parce que Thomas Paul a lu na Bible et beaucoup de la bancadreur autant mais cependant vous avez qu'un seul père. Voyez-vous, donc tata ya molimo azala moko mais bancadreur bazali ebele, ce qui fait que batu bazana poto mais chaque nombre ya batu ezali géré na mukambi ngai moko nazali likolo na profiter nano. Merci piana kene na question na makizembe batu vraiment baso kota jeté na kolinga déjà na yebisa vérité na lingi bongo na ngai totambola na bino bongo soki obengi se ngai moko nazoyamba. OK? Bamusu peut-être baswakangate balekeli epa ya ken peut-être balosambo na makamo mususu ngai moko na yambi yo na yoki yo na pesio mukambi osomona ezaka ndenge tozali na mboka moko eza sérieux c'est-à-dire administration eza kofanda. Souvenez-vous na banoko ba belge basala une année sans gouvernement. Du fait que l'administration était tellement assise, bon, sentirait yangote donc ma cambezo évolue. Il y a même menanga. Nana chaîne ya ba servante na ba serviteur. Donc ngamoko en tête donc ce que obengi ko sala ngo problème te. Mutazo ya mayo ngamoko na yoki problème. Na tindi epa ya mukambi. Et puis nazolanda na mukambi na ngai na ba intercesseur à tout prix au kozwa solution. Voilà système nazo utiliser. Merci prophète. Merci. Oza bakambi combien ba géraka bana bande kwa poto pona olandela ba prière na bango. Est-ce que yebi nombre? Oui mais to commis déjà 22. Osomona 22 bakambi vu que audience ezali demande des amingi tokoyali sur na offre ya bakambi tokobakisa parce que na cause waka mutobo yako mamukambi te il faut mukambi moko aza quand même na moi nguya ya bien ko sambela la batu souci pour na solution et mona. Merci prophète Emmanuel Dodi bandeko bazobenga nga vraiment muto eza chauffé balobi prophète Emmanuel Dodi ozopesa bandimino libanda condition moko grave bafutaka ba billet baya awa eloko nini ezozanga o planter ministère des affranchis na ba pays ya libanda ole bafutaka ba billet baya awa baya kosambela parce que toyebi ke ba pasteur Tosha bazawa ba pasteur Chamala baza ba sœur Christophe baza ba sœur baza ebele tomoni ba pasteur bazawa vraiment ebele moyena tanga ba kombo na bango nyonso ezate eloko nini ezozanga osala ba église pe libanda mboka ole bato ba se déplacer ka ba ebele boy. Merci wana question na yo ezami balé ezosenga pe ba réponse mi balé. Premièrement na pesi bango raison na pesi bango tort
bazokanisa eke naza lokola bapastere nyonso. C'est pourquoi bazoloba bongo mokolo bakopusana balongolingana tozoleka na bino bamozo bazomona ba miracle bamona ba prodige batukobika batukopamwama makambo ya bato ezaki bloqué ezozwa ba déblocage bamoni ke nazaka lokola kaka bapastere wana nde baloba bongo. Or ngai nazali pasteur ya réveil te, nazali géniteur de nouvel ordre spirituel. En d'autres termes, si je dois vous dire les choses telles qu'elles sont, pas vous dirions qu'elles soient, nenga bolingeli ezalela, voyez-vous. Maintenant, ba oyo nano dikutu na oblisaka mutu ayatemi mutu ifo ye moko kaka aya pour une raison simple elikoloba aya azwa libatisi. La fois dernière toloba kina yo différence Emmanuel Dodi na ba prophète na ba pasteur mosusu eloko ya koyeba bande ko bazolanga na poto mokili mobimba. Souci ya Emmanuel Dodi ezali salut holistique, salut total et parfait, lobiko ya batu. Jamais pasteur ya Kinshasa zana souci ya lobiko. Ngai muto ya poto auta lola out États-Unis, première condition azwali batisi. Bible elobi ndima batisama nakobika okobika. Donc souci premier ezali batu babika. C'est ce qui fait que il faut mutu aya awa azala baptisé na baptisé ye abika. Tandis que na passer mususu mundimi ya poto ezambongo. Ozomona na imi bango ebele yao oyena combien oyena ba parfait combien oyena mbongo combien. Mais Emmanuel Dodi souci na yeza lobiko bandi mama sala exemple au consulta ba passer wana Kinshasa na Nigeria na Ghana bazaka ndenge mokozaka ya Kinshasa te eza système na Emmanuel Dodi okokuta boke seni oto bengi différent bango bana souci ya batukobika te bana souci ya mbongo yelanga otan non eno mengai nana souci ba zwalibatisi talatina il faut baya. Ce n'est pas comme et enfin, deuxième volet, la question qu'on implanter l'église est tout à fait. Mais il y a que d'ici mois prochain, d'ici c'est pas un jour ici, totaliser 2 ans. Mais tu vas nous on a pas Covid. On a pas si. Donc Covid et puis la moto, il fallait makambo ekita, ni pepe eleka, tala mikolo bango azala malili. Et zo moto na chaleur. Sincèrement, yo moko yebi d'ailleurs, ce qui me sollicite, mais naba tuna sans compter, naba moyen nangai, naba tunangai mena, tozo étudier non nazoya potola, c'est confirmé nazoya d'ailleurs là c'est sans faute. Mais attends koya il faut toujours se déplacer koya awa esika tozali pona raison ya lobiko. Merci prophète. Tout le monde m'a sola on a ben dia ba komi ya awa parce que to accompagner qui pasteur Chamala akio baptisé ndie ayo luka baptême awa tiki mboka na bangwa end. Est-ce que tu as mon internet? Non na chete. Oh chete pole. Mais évidemment nazali église oyo komona yango église universelle. Il y a l'universalité dans ça. Okay. Pas église mondiale. Il y a différence entre ce qui est mondial et ce qui est universel. Nous sommes dans une église universelle. Le col catholique, c'est une église universelle. C'est-à-dire, devant Zambé, Azala Indien, Libanais, Américain, Anglais, Hongrois, Italien, Sud-Africain, Marocain, tozali makila moko za ame moko, c'est que normal okendaki comme on a baptême. Mais mois prochain ezoya ozo kende ko participer na baptême ya mindele mususu. Bazoya ba star ya nani? Ya Hollywood. Vraiment bazoya. Okay. Tomele déjà na bango saki makamba Covid bazoya awa. Ozo kende ko baptiser bango wana ne comme. Donc ils ont problème que pasteur Chamala baptisé indien américain, a baptisé président de la République Papa wa Roma. Bezaba ame yanga na ya shege na ya ministre na ya papa wa Roma za ame devant Dieu. Kuna na lola ame ya prophète ezate, ame ya président ezate, ame ya roi na ba problème. Na pesa par exemple là il faut pas me chercher des histoires inutiles. Ame ya bourgmestre ezalite biso toza ba ame. C'est ce qui fait que ndie wana za ame te. Voilà. Merci prophète. Merci.
tu remarqué différence na wana ba prophète nyonso ya Kinshasa parce que to koti ba église belé kuneza la kaka nazomona boy na amona nzambe kala mingi te akopambola yo na amona ba abwa kelo maladi nazomona lipamboli moko boy mais awa to moni c'est comme si opesaka no batu ba prophétie mingi te mais yo awa eza batu ba yaka na ba problème yo zweli yango solution mais kuna ba yebi sokaka tozomona ba abwa kelo maladi pe ye mais pasteur azokoka ko sauver malade yango te mais awa eza place bayaka bwaka mikumba yo zopesa ngo mbala moko solution ndenge balobaka loba sala rien non Ken naboyi polémique parce que nalela pe yango à un moment donné mais tala statut nanga na statut nanga esenga babiloko ebele bande ko bapesa ba prophétie na encourager bango eza donc bazoke pa na nzambe moyen alobela ngo mabe ezaliti mais kasi eloko nazosenga batelemaka na prophétie te mais bazala na grâce ya solution professeur azali yawo napesaki ye prophétie mais bolemu ya prophétie napesaki esalami le lendemain si pas le même jour osomona échanger vie na ye de prophétie tozoluka okoyoka témoignage na ye maintenant papa oyebi bato oyo ndenge tozaleli ndeko ozolanga na poto oyebi ke bapesa yo prophétie ou pas oyebi déjà vie na yo nani yebi vie na ye nani yebi ke famille na ye mama na ye aza ndoki koko na ye aza ndoki nani yebi yango te est ce que ezosenga ta prophétie nani yebi te azobela aza na cancer akendaka hôpital amwe maladi nano batecouvrir te nani ayebi te ke mikolo aza bloqué donc problème opesanga prophétie ou pas n'est que rien parce que makambo osakola nayebi yango mais problème pesanga i eyano ndenge Confucius aloba kopesanga imbisi te na kolia ekosila kabela ngai munyama file kabela ngai amso ndobo ngai napesa ndobo napesa file napesa solution. Bon, nakoya si Dieu le verre ou l'esprit Andimi n'a prophétisé. Quand on parle d'un prophète, il doit prophétiser. Ok, merci. Ok, Malem. Prophète, il faut prophétiser. Mais plus, Nazali, Messie solution. Nazoyana, maman, Ozobela, Nabana Koloba, Alléluia, maman Ozobela cancer. Mais le Bengelinga, c'est cancer. Ngai fona ti ya pisa suka opika. So kabilo kwa lezo yela. Oh moni, papa se. Naza bloqué na bengyo na Londres. Oyebi de oza bloqué. Ngai Emmanuel soki na ye, oyeb sanga naza bloqué na beta prise moko boye. Nzamba débloqué. Voilà Emmanuel Dodi. Ndelo lenga ba prophétie wana nazala ngo contreter vraiment bolandi ko loba ngai parce qu'un prophète azala contre prophétie. Siba de quoi? Mais lo nazolinga ezala ya vrai même ma mingi batu na solution makamuno 99% auto sakola 99%. Muto ayebi yango déjà. Ayebi ken nengo zala oyebi. Soki ozobela oyebi ozobela. Wana mpia oyebi wana mpia. Alléluia kene piana. Alléluia namono zana mpia. Mama namono zana likamona sina libumo. Mama wana va mona ba règle ça na problème na sala libumo. Siko tselanga iloboko makambo elo etambula ngana sala libumo na sala nini? Esi. Voilà. Merci beaucoup. Merci Namoni Batwa comme comprendre grandeur ya Nzamba prophète Emmanuel Dodi. Tout le monde a délégation moko Brazil yaki baki spécial concert ya papa chéri na Kinshasa. Roger Ngando akangi na photo kaka na jeep yo bazotamba nango. Batu bazofinga Roger Ngando ba commenter biyo kumisaka prophète Emmanuel Dodi. Omoni ndengo ngako kufa na musique ya wenge. Soki Nzamba prophète wana to ngozo mutu kaboye wapi ngalobi c'est que batu bazo comprendre que Roger Ngando ndenga yaka bazo sentir pena changement pena ezokota donc en tout cas ça là un plaisir ba commentaire à batu ça là un plaisir n'habite papa soki te kokota déjà na témoignage toga nyeta merci beaucoup. Alors les autres yamba professeur asa professeur on a zala mona na église ya bosambele na yesa ya solo ngaza moi sina uti e pa ya mama wana na boy problème parce que noka pe moi sina bana oyemba kwa patience za na soki ya ko aye awa loba oh bo kere polémique te est-ce que ngave o monelo nga polémique vraiment patience za na so yaka ya zala yemba na église ya mama Sanjo ndena sika bino
Daza yemba. Papa zala question. Bakoya oh non, biloko provoquer polémique. Après la polémique ça va fait. Professeur abanda ko sambela pa ya mama 100 jours. Et ça le sous-montant. Todan international. Azali porte-parole. Ya binadam. OK, où est le problème? Merci papa. Est-ce que tu veux moto somuki? To somuki te. Nani abosani ke Roger Nganu c'est le meilleur. Ça me fait sourire. Pe mutaleki na monde ya Moi papa. ya milo les états après le loto voit que les peuvent follow. C'est sérieux. Premier c'est un intellectuel. OK. Dieu lui a donné le verbe l'art de parler. OK. Nani et puis moni muto loko la Roger Nganu na lui comme ça quoi commenter. Ce qui a dragué moi ça ko été. Adara ebele mais na minute yo molimo kindumba kim. On s'atiki kindumba mwandam. Alors, Ngana lobi, Dieu lui a donné le lenge ya koloba. Il y a batunzamba pambola na koloba. Ndeto lobi pe que professeur abana ko sambele pa ya mama coucou. Parce que au moni yonde ozo cité oza ke sika so. Comment commenter polémique polité. Ngayanga ni boku fa na bino pamba. Kene bomone ya mutuya. Est-ce que makambo kena lobi eza lukuta? Papa professeur assemblée pa ya mama malela. Merci papa. Moi si ya kena yemba kuna te ayemba wapi mabe. Voilà. Papa nazo profiter na pesa patience micro patience. Okopesa pe témoignage ya miracle penzamba otiosa la o aneo ya zali mama ba nanga ona otobala na ebite ti to kokisa aneo yo 2022. Eza pena grâce ya nzamba prophète Emmanuel Dodi parce que ezinaza la moi passe ya ne Moi si ya différence mama ya bana na moi si nangai aloba mama ya bana oloba mi biloko mibale eza na contexte moi si nanga mama na bana oyo nakokufa na ye tito ke na elol augmenter bon. Merci beaucoup to profiter pe parce que il y a pas un témoignage na ezape munene ameka koloba mwa muke a expliquer biso pe na église ya Sanjo asala kombi azala sala ni na église ya mama Sanjo. Ouais, bonjour Nabatutu Bazolanda Biso, merci pour la parole. Nga na utaki na église ya mama 100 jours na sali na uti kuna na sambeli na 2014 na Longwe kuna. Donc na umela ki na loba, na umela ki kuna. Na umela ki église ya mama 100 jours na bandaki koyemba. Même papa za awa yebinga inga pe na yebiye. Donc nazaki na groupe d'adoration na orchestre mama 100 jours. Ko me koyemba mais oui, faut me koyemba. Chama kandawani chama kandeyo Yesu chama kolawani. OK. Imana kungakwile merci beaucoup. Merci ma fille. Merci beaucoup. Alors n'habite témoignage à ta jour. Alors tous ceux qui ne pas papa pour comprendre que papa za papa oyo ngasala nga plaisir prophète Emmanuel Dodi batu nyonso ba ko pesa témoignage awa. Toyebaka ba adresse na bango. Toyebaka ke mutu azalaki na église boye aluki nzambe tia lembi amoni pena ke nzambe azalaka na ete mais soki baye awa vraiment bamona ke loboko nzambe pe salaka. En tout cas prophète Emmanuel Dodi aza incomparable na Congo. Prophète bonjour. Professeur. Professeur bonjour. Bonjour. Bandeko nazali na esengo mingi parce que lelo oyo ndenge nakomi po nazali na problème na témoignage na ngai ezali na au moins 4 parties. OK. Partie ya liboso ezali problème o na yelaki awa. Problème ezali nini? Ya solo nazalaki kosambela epa ya mama 100 jours. Nakomaki depuis 2017. Nafandi ti na ye kozwa ba société moko oyo société wana esalisaki nga misala e na tango esalisi nga misala bayaki kofuta neti kopakula ngai mafuta na mbebo tango na ye Nathalie depuis bafutaki ngai depuis 2020 nde bafutaki ngai mais kobanda 2020 wana
bandeko nakoki koloba ba prière tozalaki kosala ba jeune tozalaki kosala 2020 te tokomi na 2021 nazalaki toujours na ba promesse ekosalema alors mwana na ngai ye ayaki awa na église universelle pentecôtiste charismatique alobi na ngai papa nayebi ke ozali na ba responsabilité na église esika yo ofandi nayebi ke ozali na ba responsabilité munene okendaka ti même na ba émission mais tala lolenge problème oyo ozali na yango problème ya nini ya blocage bandeko blocage esalamaki na ndenge moko oyo nakomaki meme kozanga tike nakanisi na awa na église oyo ba étudiant nanga bazali nayebi ete bamususu bazali kolanda ngai même en Europe j'ai des étudiants qui ont terminé ici à l'IEC et qui sont en Europe et qui me connaissent alors nayaki kobukana j'étais vraiment abattu parce que prière ezalaki kosalema mais résultat ezalaki nango ya malonga te nde mwana na ngai aye koloba lobi papa problème na yo oyo ozali nango soki okei kaka epai ya prophète na biso le prophète messager Emmanuel Dodi okotrouver solution liboso en tout cas je vous dis ngai nazala na responsabilité na église na monaki makolo kilo pona longwa kuna pona yao donc imaginez-vous moi na bandaki koyebisa ngai depuis 2020 aza koyebisa ngai na septembre octobre novembre décembre janvier 2021 Nathalie en tout cas nakomaki d'ailleurs nini ndako on nazali kofutela garantie esilaki nazalaki lisusu na garantie te nakomaki na ngai kaka boye nde mwana alobi na ngai naya nakomaki awa na février 2021 bandeko nde wana ntango nakomi nakotisi makolo na ngai na esika oyo na ye awa nakutaki losambo après losambo bamemi ngai epai ya encadreur pasteur Chamala ntango nakomi epai ya pasteur Chamala na exposé problème na ngai ezalaki problème ya blocage parce que mbongo nazalaki kozela ezali mbongo ebele mais en tout cas sali ndenge nyonso kaka koloba na ngai kaka ekosalema nde pasteur Chamala ayoki ngai ntango asisi koyoka ngai azwi mokano akei komema ngai epai ya prophète Emmanuel Dodi bandeko ntango nakoti nayaki na mwasi na ngai toliki tofukamela ye alobi te bofukamela ngai te bofanda nde pasteur Chamala alobi mpe nalobi yango alobi na ngai ndenge alobaki na ngai na février 2021 alobi na ngai mon frère problème na yo lokola okoti na bureau na ngai oyo omoni ngai problème na yo esili kozwa solution bima kende na bimi alors tango na bimi na ye awa toye kozala kolanda ba nini église culte du Seigneur tango tozala kolanda culte du Seigneur na communiqué balobi na biso balobi te na sima kuna il y a une école prophétique des ambassadeurs ngalobi école prophétique des ambassadeurs ça va tikangai na kokende kuna na sima culte esili na ke balobi programme ezali mardi mercredi vendredi nde enseignement epesamaka nde bandeko nazwi décision na ye kokende mardi mokolo na koti ye moko professeur pour le prophète Emmanuel Dodi nde nakuti ezalaki ba formation bato ya session wana bakomaki déjà na suka nde ya lobaki que lokola ba mater oyo apesaki te il faut sikoyo apesa na fandi et premier mater oyo ayaki ko ba enseignement oyo apesi nayoki azali koloba
la connaissance. Donc il faut appeler ça bino cours à connaissance. Oh, ah, bon, ça va. Et tant qu'on appelle cette définition, tout d'abord la connaissance. Alors bien que la connaissance est un pouvoir, une des facultés de l'éternité. Oh, une des facultés de l'éternité. Ah bon, et bandit si quoi enseignement on est bandit ko trouble ngai. Na yoki a continuer à bandit si quoi ko pesa 4 types de connaissances. Après si il faut il y a la connaissance de Dieu. Oh. Mais ngai kuna to yebi nzambe na yebi nzambe. Alobi nzambe oboyebi batu nyonso nzambe bazali ebele. Mais le Dieu que nous vous prêchons ici, il faut connaître tout d'abord que Dieu c'est un titre de gloire. Binzambe nzambe bazali. Mais c'est un titre de gloire. Et oyo nzambe oyo nalingi kolakisa bino azali na nature na ye. Nature na ye ezali azali amour, azali esprit, azali vie, puis azali parole. Ah, bon, on a continué. Alobi lisusu, il faut connaître l'ennemi. Quand on dit, connaître l'ennemi, on a un intercesseur, na yebi ennemi, mais na yebi Satan. Aye ko yebi sabiso alobi, soki ozali kotanga cour oyo, komeka kotanga kombo ya Satan parce que kosa la publicité na ye. C'est une innovation. Donc kotala apesi biso connaissance de l'œuvre de Dieu. Alobi et pe alobi connaissance de l'œuvre de Dieu, c'est croire à celui qu'il a envoyé et vous allez amener les gens vers le salut holistique. En tout cas, bandeko nazongaki ayekorebi biso connaissance de soi. Tant on a zongi nandako et bandiko trouble ngai. Mais na lobby je vais persévérer en tant qu'enseignant na pesi cours na université pe na yoki koyoka oyo e pesi ngai. Bandeko ndena yaki na ye na problème ya blocage. Na kei na simakuna na kei komona le cours de connaissance. Et au fur et à mesure, tant on a vu yango na eko zonga lisusu et pas ya encadrer nangai. Encadrer aye alobi nangai o utikuna mais sikoyo tala. Pona problème na yo et se décanter. Ya liboso, il faut ça la belle confession de foi. Ce que ça la belle confession de foi. Pourquoi? Parce que ceux qui reçoivent Jésus-Christ comme Seigneur, bazali pemben. Et na salaki belle confession de foi. Tant on a si ça la belle confession de foi, alors bien ngai que problème na yo et si ko zoa solution, mais il faut ko kende ko zoa baptême. Nde na kendeki moto abatisa kingai ye moko prophète. Et bandeko tango ba batisi ngai, je vous dis que nazalaki na blocage. Et tant on a outi na mai na ye na isika oyo na zongi ndako nazalaki na problème oyo ya garantie esili. Mais tango na fandi naza na katikati ya ville na yoki téléphone eleli. Prof, tu es où? Moi dit nazali awa na ville mais yaka mbangu na quelque part na ministère de la défense. Na kei koko makuna baye ko pesa ngai moto oyo esengelaki nasalela ba document moko. Kaka le même jour ngai na mwasi na ngai tuzaki na kipelekesi. Tokofuta ndako ya batu ndenge nini? Garantie esili na moni moto wana akoti loboko na ye apesi $1000. Na lobi il a fait. Na zongi na eko pesa mwasi na lobi tokofuta 2 mois ya garantie o mosusu okoyeba kosala mwa commerce na yo muke ya koteka ba sucre wana bandeko na kati na yango na komaki c'est vrai kozanga ezali libandité mais lokola na yaki na se ya makolo ya prophète. En tout cas, nazalaki na ba surprise ebele. Tango nakoya na koti awa, okomona moto atali ngai. Na okiko tanga pe ba kombo na ngote,
moto atali ngai alobi papa mpo ntango tozalaki na baveye omoni toza koya na baveye tokoti awa me moto atali ngai alobi no papa zwa nano transport na yo nayebisi madame tala bikamwa ya mosakoli parce que il a dit qu'il a fait to aza ko résoudre problème na biso moke moke et ntango ngai naye kolanda baenseignement wana bandeko nde délivrance na ngai ebandi kosalema parce que moto akoloba soki ozwi loba nzambe moto atindi nde nazalaki kozwa délivrance na ngai ezali kokende moke moke eza kolongwa parce que ntango bayaki koteya biso Zaché balobi Zaché ntango aye epai ya nzambe azalaki na bomengo me bomengo oyo azalaki na yango ezalaki bomengo ya mabe esengelaki badepouye ye moko apesi proposition nde natali nalobi ngai nazali Zaché parce que ngai epai nateyaka naza moteye nalobi omoni Zaché alongoli lolenge mbongo ozalaki me mingi tozala kokanisa ke ntango toye epai na nzambe directement tozwi bomengo or ntango toye epai na nzambe il faut alongola oyo nyonso ya biso ya mabe oyo tozali na yango oyo tozwaki bipai na bipai elongwa panier etikala polele nde kobanda wana ti nakomi sikoyo na décembre tokomi na décembre bandeko mokolo yango balobi na biso ete décembre oyo tokozala na veillé et ngai nayebisi mwasi na ngai nalobi en tout cas ngai namoni ke nakoya na veillé oyo te madame alobi non faut kaka tokende to se préparer alors na pourquoi tango tozwi mutuka bayibi ngai téléphone souci eyenga ngai donc encore abattu ngai téléphone nga oyo ezanazali kozela kuna na États-Unis on passive ezali oyo tokotisaki baje moko mpo bapesa biso bambongo mais lelo oyo telefone yango mpe tozokende na veillé telefone bayibi ti nayebisi masi na ngai na bimo nayebisaki yo nini nalobaki na yo ke ngai natikala na ngai kaka kolanda nini veillé na ligne yo oyo koloba na ngai ke tokende telefone yango oyo bayibi bandeko na ye j'étais encore abattu contrit parce que natali nalobi ce n'est pas possible nasi nasali donc nazomona tout ça tango na ye kokoma il faut préciser que ezali veillé le 31 décembre 2021 oui yango nalobi que na veillé wana ya le 31 décembre bayibi nga telefone tango nga na ye nakomi na esika oyo tofandi esika basali ya basantu en tout cas nyonso ezalaki kolobama kobanda 22h 23h 0h même tango bangangi bonane ngai nazalaki kuna te natala na bibe bonane yango donc naza awa et puis na kozala lisusu na problème ya loyer et tout ça ndenge nini nde nafandi pa siko natali na 1h du matin nayoki esprit moko elobi na ngai elobi Benoît toi tu penses que téléphone na yo wana eza na valeur koleka oyo yo traversé une nouvelle année en plus de cela bozali ko célébrer fête de l'Éternel non tika biloko wana tango nayoki mongongo wana na bandi kobina en tout cas nde nabinaka na bini penza na bini pas 1h 2h nazo bina tina 3h pas alors nazo tala montre tango wana na ba 3h moins tout ça prophète abandi kosala opération aleki azongi aleki azoloba bato ya poto boy tout ça nga kuna ngaza ka kobina et tout mona kaka na 4h du matin na yoki prof natali boy prof musuza zaki simalangai balobi non yo nakiti awa makolo na ngai ezali kolenga haleluya tango nakomi prophète ati loboko na ye likolo na ngai alobi
makambo je n'ai pas entendu mais nasuka kaka nayoki alobi il a fait nazongi ntango atiaki nga loboko il y a une décharge vraiment na kati na ngai na décharge wana natali na sentir mpenza ke nakomi pepele nazongi na continue kobina bandeko nayaki mpo na blocage nayaki mpo na problème ya mbongo naye kokende na école naye kozwa nasali confession de foi nazwi baptême bandeko na ngai nasalaki depuis février nde nakomaki awa peut-être okoloba lobi non na bisika mosusu toza kobondela eza koumela oui me ngai nayaki awa lolenge prophète alobaka na ngai lokola okoti ngai mpe omoni ngai na bureau nyonso ya yo esi ekokisami donc il fallait attendre il fallait na persévérer na m'enseignement nde nakomi wana le 31 na veille oyo ya fête ya nini ya vœu ya promesse na ba dédicace na ye na salaki liboso ya lingomba nasalaki me nazongi nakomi na ndako ntango nakomi na ndako ça nous sommes le premier wana nakomi na ndako dimanche nazalaki na mwa $10 moko nasalaki yango mais madame alobi bon tomoni ke tokomi déjà na fin du mois mokolo ndako akoya ngai nalobi le prophète a dit il a fait ngai natikali kaka na maloba oyo ya ye nakopanzapanza matoyi na ngai bipai te parce que ye moko alobaki na ngai ke moto moko te akoki kotia ngai lisusu loboko na mutu na ngai soki azali afranchi te nabimi na ye na victoire naye koluka telefone nasombi telefone ya $10 balobi na ngai nakei sikoyo mpo naluka sim blanche me nazalaki na mbongo te na débrouiller naye kozonga lundi naleki na première rue esika nalandaka cour ya agro business nakomi kuna bapesi ngai 2000 francs congolais lundi ezalaki le 2 nazongi naye kosomba sim blanche ya Airtel ntango nati balobi na ngai zela 2 heures nasombaki yango na ba 13 heures balobi zela 2 heures ekomonana okosala na 13 heures après 2 heures 13 heures wana 14 heures 15 heures namoni donc Airtel ebimi alors ba message ya koloba makambo ya rame makambo ya nini pa namoni ba appel en absence kana lobi appel en absence bon ezalaki na ba unité tango sombi ba unité wana ba sim wana ezala na 20 unités na tikaka esika ya appel en absence na bengi tango na bengi naoki bayambi oh mais toi comment ça depuis tout le temps nous sommes en train de te chercher toi tu es où moi si je suis à la victoire babi sala tout oya kokuta biso na chose na kananga natali na telemi mukeboye je vois un étudiant qui me voit prof neni ngabi oh non nazokende kananga mais makolo penza ezata obi non eza bonne année zoa oyo natali boye nalobi nzambe ya prophète azali parce que téléphone ngai ba appel e bandi nazwi wana nake na kananga tango nakomi na kananga nakuti les professeurs bafandi baza kosala babiloka ba charge horaire ya kokende Rwanda kokende Kikwiti kokende partout par-ci par-là même sur les États-Unis ngana kanisi baza kopesa ngai charge horaire nde namoni professeur avant que ye azala professeur azalaki chef de travaux minga nazwaki ye mpo natalisa ye comptabilité
ndenge nini na formaka ye et puis aye kosala biloko ya comptabilité azwi mosala na GTZ. Tango azwi mosala na GTZ, c'est une formation internationale. Ye wana aye kokende isiro. Donc je vous dis, après 14 ans, mosali ya Nzambe atiaki nga loboko awa na veillé. Donc le 1er janvier 2022 atinga loboko alobi se fait nga na ye moto oyo nasalisaka ye 14 ans après aye ko se souvenir na ngai et nakomi alobi na ngai que nazwi marché munene. Ah, marché munene, oui, nazwi marché munene na grande communauté SCC. Kuna nazwi marché wana esengeli na kanisi yo oya toya kosala audit. Bande konangai nazotala ngana bi ya solo toya lukuta. Mais ngana lobi que le prophète a dit qu'il a fait. Tango nazwi kaka wana nasali plan du travail. Tango nakutani na wana le 3. Nasali plan du travail. Dossier tel, pam, dossier permanent, dossier de synthèse, Nasali Ango, il est professeur maintenant. Il est professeur chargé, il y a coordination, il y a 3e cycle dans la République démocratique du Congo. Il est aussi coordonnateur, il y a une école, qui à niveau il y a États-Unis. Ailleurs, à Talarbi, en tout cas, je prends ça. Kakawana na pourquoi accueilli Kotika yango na SCC. Solution Zomagate le 5 janvier 2022. Alléluia. Hosanna Maranatha. Na yoka iye moko professeur abengi ngai. Oza wapi? Ngabi yo benga ga toujours ko oza wapi? Yo bon sikoyo nakutani na mama na ngai na pesi mama na ngai dossier wana ezoko komela yo. Eye na ndako natala boye ordre de mission poto e bandenge nini ya kosala audit tout d'abord na centre hospitalier ya Bandal et après toza kokende kosala audit na centenaire après tokosala audit na ISTEM o ya ye moko ezali awa na ville après okende kosala audit na niveau ya SCC et simanango aye kotuna ngalobi est-ce que aussi ozui vaccin ngalobi na nazui vaccin te nalobi na ye pas encadré na ngai na ye kotuna ngalobi balobi na ngai soki il faut nazwa vaccin encadré na ngai lobi okoya tokoya kobondela pona yo mais biso na biso nde naza kozela soki ata lelo bakobondela pona ngai nakende kozwa vaccin. Pourquoi? Parce que batunaki bango na niveau ya SCC. Est-ce que vous avez des bilans il y a 2018, 2019, 2020, 2021? L'église jusque-là, il n'a même pas un seul bilan. Na bimisaki bilan au nasala de balobi en tout cas de nayoki donc il faut na sala vaccin parce que ce qui est comme balobi pour totele matokende de naye ko ebisa musala nzambe. L'homme du moment, le guide spirituel. Oh nazaki koyoka na musika. Oh nazaki koyoka na musika. Mais tango nga naye ko vivre. Notali une année, mais pendant le courant d'une année là, j'avais toujours des solutions ponctuelles parce que pas naye et ba solution ezali. Et lelo oyo mbongo nazaki koluka. Nzambe ya Emmanuel Dodi a contourné yango. Nazui marché wana. Na marché wana ezali donc kuna toyebi ndenge nini ekosalema po natali ngana lobi vraiment nayaki prédication oyo ya pasteur Josué epesaki ngai litomba oyo alobaki toi qu'est-ce que tu es venu faire ici sur la terre? Ya liboso alobi il faut qu'on rencontre sauveur na yo.
mais à travers Sauveur il faut qu'on rencontre moto oyo ayebi lola ayebi ko prophétiser na suivant les astres pe na ye tango na yoki matin wana na komi na lobi naza na se ya makolo ya moto oyo na moment oyo na bisika nyonso ezali c'est le seul oyo ayebi lola oyo ayebi ko analyser les astres pe ayebi ko prophétiser au bon moment na ba astre tango na ye na lobi vraiment na komi na se ya makolo na ye pe makambo na ngai ya blocage bandeko soki na lobi oyo na ONEC, c'est-à-dire ordre national des experts comptables kaka le 7 natali sikoyo na ti bamega na telefone ya mwana na ngai ya mwasi depuis le 7 janvier batindelaki ngai document pona yeba ko remplir pona zwa ordre. Donc voilà que le premier oyo esali makambo ebele ennemi alingaki ko étouffer mais Nzambe Emmanuel Dodi asali makambo bandeko vraiment na yebi ke naza ko yebisa bandeko mususu ba professeur ebele bozali kolanda ngai. Je vous dis totika toyeba komikitisa. L'homme du moment, le prophète Emmanuel Dodi, le messager, c'est lui qui est la solution à votre problème. Dans le lobby, aux professeurs à l'université, tu as des problèmes de blocage. Aux professeurs, il y a un institut supérieur, vous avez un blocage. Boya. Il y a un sonité. Ngayo naye. Ba étudiant ngai bazali. Ba msusu baza komona. Où j'ai commandé maintenant même ko banda ko senga moi 1 franc. Mais lelo oyo. Encore aujourd'hui. Na telemi. Pobomona. Lelo oyo. Après 6 mois. Il y a formation. Je suis capable. Na oyo formation apesi. Ba oyo nyonso nazwa na campus pour Christ. Ba oyo nyonso nazwa na Ecosur. École des surnaturels. En tout cas, formation oyo na uti kozwa na école prophétique des ambassadeurs pour Christ, je vous dis, il n'y a pas d'égal. Pour la simple raison que prophète Emmanuel tokoki kosangisa 10 professeurs d'université, ça je vous dis, na façon azako pesa cours, c'est un homme de Dieu, inspiré. Donc, façon à rassembler 10 professeurs ordinaires. Ça, je vous dis. Je fais de la pédagogie. Je fais de la pédagogie à l'UPEN. Je fais les sciences commerciales à l'IEC. Et je vous dis que Tokokiko Sangisa, les différents professeurs, n'a différents cours. Il y a une école de formation. Bakokiko pesa cours, lokola prophète Ote. Parce que Natalaki, Ngai, Tanguazo Pesa, le premier jour, a pesi définition, n'a commis, a pesi ba élément. Le second jour, aïe, Kakaboy, sans document, a pesi, donc sur le même rythme. Il n'y a pas de pour Mokoloba, non, parce que Asali Mikole Bele, justement, il y a des professeurs qui ont déjà fait 10 ans, 15 ans. Mais ce qui est en cours, il faut que Simba support. Simba syllabus. Si le syllabus n'est pas là, en tout cas, c'est autrement. Donc, et pas il y a prophète Emmanuel. Il est tout. Et formation autosui, vraiment, c'est une formation qui me cadre dans le spirituel, au niveau académique, au niveau humain. Ndena lobby, Nandenge Zali, na salaki veut. Nasala qui veut pour Bapesa Kinga et Kombo Yasika, Jaebet, qui est né dans la douleur. Ngana yaki awa abattu. Na yaki abattu, contrit. Motema ezalika kusua na kozwa oyo yango ndenge nini. Mais na tongo ya lelo. Na tongo ya lelo, je suis béni. Je suis béni. Il n'y a pas de contraire. Je suis béni. Et na kumisi Nzambe na lobi était vraiment Nzambe à Pambola.
prophète vraiment et à pambola encadreur oyo alembaki ngai te pasteur Gédéon alembaki ngai te ngai des fois ntango nazalaki koyoka pasteur Gédéon ye na bato ya poto ngai nabi mais finalement ngai donc ekozala ndenge nini mais persévérance aza koya akoya ye mpe akomona koya nakomi epa na ye kaka calme ndenge kaka prophète azali calme non ne vous en faites pas lokolo aussi osali cure d'âme lokolo to aussi tobondeli comme le prophète a dit c'est fait ça c'est fait nafandi nazongi nayoka poto kuna balbio pasteur Gédéon bato oyo ya bondeli kule pala bango tala bango wana bapiki nafandi anga bongo ya ngai koya moko nini. Notre Dieu béni au temps fixé. Le temps fixé et c'était mon temps le premier. Le 1er janvier à 4h du matin, c'était mon temps. Pour natango wana na zongai et pe na zui na zo muke na za kofuta ndako ya batu kutu mokolo ndako ayoki basango akomi nanga na politesse moyenne. Merci papa. Ouais. Voilà en bref. Nde na chuté donc na sengi na oyo nyonso alandi. Ce n'est pas du théâtre. Merci beaucoup. Alors tozo kende déjà na suka émission na biso. Avant de passer à papa parole pour na clôturer ça la commentaire. N'habitez sur na gobanda na l'international Roger Ngando. A me conseille la soma commentaire parce que c'est pour la première fois professeur à lobby ata basangisi dit professeur à université. Bako pesa cours au prophète Emmanuel Dodi azopesa te. En tout cas bana poto boyebeli prophète Emmanuel Dodi na étiquette ya kote ya. Prophète Emmanuel Dodi azana étiquette pe ya kotangisa. Que soki azotangisa bo buleneti Angelunda kitina se. L'international okolo bane na oyo professeur alo. Toya kina nea lelo apambwami. OK. Moni biloko tosoluka. Voilà. Depuis na yebe na église ya kopesa nga dima sa zwaki déjà. Na zui dime ya liboso. C'est là qui nga bien. OK. Chomoni ke professeur vina ye bukani. OK. Abanda ko sambela na église kuna ozalaki bayemba mwasi na yo ayebiye. Aye asali na nete parce que une année ezali février. Parce que y na février 2021. Une année te bon une année presque mais une année lobi yawa. Voilà. Mais aujourd'hui, d'une an, je dis bien, tala na téléphone bungaki. Azanga kana transport, un professeur. La science est détruite. Ça c'est incapable. Mais lorsqu'à Koutani na mutu, 11 mois à Saliao, na ba année à Sali quelque part, il n'y a pas match. Je me dis que n'a pas essayé prophétie le 31. Non. Tokomaki déjà 4h du matin, c'était déjà le premier. Et les jours suivants, miracle. On a la prophétie de Zolo. Que kolexelangata, je comprends pas. Vila e fungwami. Donc audit ya Congo mobima. Et ça marché parce que la signalier dim ya liboso. Ombra. Ya nono ya abandela wan. Pona abanda kotamba parce que nano basi ça veut dire parce que ayera kinga depuis na bien église 11 mois 10 me kotak. Et ça linga pe bien ya bien penza. Wana nano rien. Maintenant azu marché wan. Si bien kaza expert comptable. Parce que Zaki n'a plus de bloqué. Maintenant, il est affiché. Ça, on a un médecin. Il faut ça notre médecin. Maintenant, a commis expert comptable. Biloko Ebimi. Donc, on y bien. Et le moment, on y bien. Il y a aussi ça, ce qui est international. Alors, même Bayer, Tala. Ce qui nous a salué respect au Takaken. Ce qui nous a pas le mois, c'est à Tosaka. Oui. Moi si azaka impoli a moi azala impoli ya kindoki na mobali ya mbongo moi si impoli azala kate akobanda kolembola ta lokuta chéri ya lokuta moins baloki wana na ndoki mais impolitesse ya kasoki mobali azangi moni batosi même na église papa toto abatute église na la zana sana mwiti ayelinga déjà dimi ya liboso Nathalie na boule ngape na nomé pe na matisiye. Et
ebandi kokota ti l'église eza besoin na baproduire parce que awa akomi hier il était improductif si bien qu'il était professeur aujourd'hui il est devenu productif soki namoni atali akoti na biro lara ye mais na ere akosilisa mosala aza na yango papa eza mbongo ebele papa azwi voilà zamba malamu omoni prophétie isajavi ke kolekisela ngata namoni se ya libumwa eza ba règle za nango ti se ya libumwa salini voilà nga na pesi prophétie vient changer pas ya lobi te d'ici là akobunga omona yesu na église ya asosala musa tosala émission dimanche pour nini parce que na semaine abandi boulot ana boulot kenenga bandaki oya akembi we akembululi awa komi na boulot de tobeti émission ya dimanche tosilsikil tobeti émission ana tante abandi kosala nyonso ezongi tala yesu nkolo moni abimisaki na mai ya miso un prophète mai na miso parce que nzambe alokoti ye mosika mpenza omona nde bato na koloba de la pauvreté à la richesse nde kaya boy papa biloko basala ozazezala badiamantipere batoni na église oloba de la pauvreté basala na eloko ye na telefone asaki nango te meme mokolo ya veye bayibaki naka mwa telefone ya munyato nde ayaki na kanda mikolo wana maintenant nasongisi sourire ozomona véritable epesa moninga sourire véritable namona voisin apesa moninga sourire napesa sourire véritable pesa moninga sourire ce n'est pas kokende kokabela mutuka mwa soso na boyi parce qu'il y a député moko azosala pesa moninga sourire na boyi ya problème mais ngai napesa vrai sourire comprendre ye na bato bazosouffrir opesi bango soso akolia soso sourire wana ekolimwa pas saison mais awa lokola confessis kopesa ngai mbisi te pesa nga ndobo napesi ye amson nasali ye fini epi nazela mbongo nyonso ebele wana apesi nga mpe nasombi baveste na mituka na biloko mosusu. Merci papa, tu peux sa parole par Roger Ngando. En tout cas papa na biso azalaki na ba église mouchoir eza père akoi trop sur les choses zalate. Via vimba akoi li ba mi ba blocage etikala aussi la tête. Aussi la tête bien parler que le piano. Ba besoin ba prophétie ba tindika ba sala ba 100 jours. Mais si la tête. Mais il a suffi pour lui de croiser un homme. Merci. Ah oui. À une date bien précise, à un moment précis, quand il est croisé et tout change. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Tu peux ça Roger Ngando parole. Ah papa quoi il a été. Papa babambie mouchoir te. Jamais. À suite de délivrance, c'est sans condition. Avec utilité. Merci l'international. N'habitez aux paroles pour na. Zamana batou mon cher ami. Merci Ken. Là, on a témoignage à papa. J'étais vraiment choqué. Il y a au monde qui papa il a émotionné et puis il a parlé avec son cœur. Donc c'est pour dire qu'il est touché par rapport à la transformation réussie. Et pas à professeur Emmanuel Dodi. Né na okaki papa lobi ba ko sangisa ba professeur rebellé. Mais oh il y a mon enseignement à papa. Franchement c'est 10 fois plus. Aujourd'hui nouvelle ordre mondiale les autres n'avocats. Chef de l'État, mécanicien, les architectes, le professeur à lire les marabouts flash. Les marabouts flash, c'est des livres et ils ont enseigné comment on a aide-mémoire, comment on développer volonté, comment on a sixième sens, comment on accroître intelligence. Il y a un architecte qui il faut étudier terrain. À Bissolinda, il y a 3 chambres, des salons, voilà. Et puis il y a Salélio Bakroki, des vies et autres. Mais aujourd'hui, un architecte, quand tu lui appelles, il te dit il faut 1000 ciments, il faut 2000 briques, il faut barre de feu avec précision. Et ça va maravouter à Joana. Au moins, un avocat, à qui est coupable, quand il vient, il ne faut rater jamais. Et tu es débarrassé de ton problème. Au moment où le président de la République, depuis qu'il était debout, a sali discours, par exemple, il y a des heures sans support. Il a aide-mémoire. Et Moutoir, ça va moins intelligence. Vous n'allez pas me dire que c'est Dieu, parce que si c'était Dieu, il allait vous envoyer à lire la Bible.
bozo ba mayele wana na Bible, mais tant bazo tinda bino na ba marabout flash, c'est le satanisme. Et la personne où a doté Satan na intelligence wana ya komi ko kabola. C'est ce Dieu-là qui avait rencontré le prophète Emmanuel Dodi le 17. Vous vous demandez quelle intelligence a doté pour la mission où il est sur terre. Donc, bon, il est 10 fois plus que professeur. Et aujourd'hui, par rapport à des témoignages belés, là, surtout, il y a papa, ils ont vraiment marquant. Pensée positive, ils ont recommandé Bissot, pour être heureux dans la vie ou réussir dans la vie, il faut éliminer des choses. La peur d'un mal futur ou les souvenirs d'un mal passé. C'est-à-dire, bobangi moko boye oyekoya, ça te bloque déjà l'esprit. Et puis bobangi onezo utawa puis eza mingi na makambu oyo bakutana nango. Les gens sont allés chez les aventuriers sans cœur. Ozaki asimbi abimisio libanga pesambongo. Oh maman yaki koluka kobota ebiso cha huile d'olive, il introduit sa queue, mobali no yebi foyer divisé. Bah pasteur bazolo baba, vas-y, le travail là où tu vas travailler, ton patron c'est un sataniste, tout ce que tu as reçu là-bas, nakumutuka bilamba bijoux, viens me donner pour des intérêts égoïstes. Ici c'est le contraire. Tant que là-bas on a banisme simple. C'est le seul prophète aujourd'hui. Pareil, il y a un chef de l'État. La différence, il y a un chef de l'État qui est blindé parce qu'il a peur des ennemis, etc. Il y a pasteur Emmanuel Do des simples parce qu'il est spirituel. Il s'est dit, j'ai mon Dieu. Donc, lui, il est spirituel. Il s'est dit... Donc, il s'est dit, je suis spirituel. Il va rencontrer mon Dieu et le jour qu'il décidera que je parte, voilà, je partirai. Il a de maison, il a des habits, il a tout ce qu'un homme dans sa vie rêve. Likolo nango, yenda kabaka, aya kabelio, apesi mutuka, apesi mbongo, asalibo. C'est pas ce qui se passe ailleurs. Mes sœurs et frères, tous à l'esprit à tamiser, soyons sélectifs. Faites des analyses simples. Vous allez vite comprendre que c'est vraiment un mandaté de Dieu et vous n'avez pas à douter pour bien Abissomoko de les contacter. Merci beaucoup. Yes. Merci l'international. Yes. Prophète, il t'a clôturé, car il t'a clôturé pour la moningonga pena eke. Évidemment, oui, ainsi soit-il. Tout le bani, nyonso le bami. Na pesi kaka programme mama papa landanga bisika nyonso ozali oyo nzambe changer vie ya professeur azakaka nzambe moko wana pona mwa oyo tozokota eza mwa moko ya miracle na lolenge ya danger na bisano kimia. Donc à chaque émission nazo annoncer programme il y a du 17 au 27. Prière wana tobeni yango 10 jours à Daniel. Ma compatriote, ma bien-aimé, esa prière atakati. Du 17 au 27. Soki okolinga koya Kinshasa yaka na date wana. Soki okoya te zala connecté. Parce que batozozo miracle nanu bayete. Parce que bandako bima ya awa ekendaka ebandiko ya ata oko sala mayuya pas avec un scientifique quand même. Ah oui. Oh chambre telle prophétie basaka na bana basi ya mike. On ne peut pas monter une aventure avec un scientifique. Je ne parle pas d'un intellectuel. Tu comprends ce langage là? Un intello onyo satan. Quand on parle d'un scientifique, c'est un professeur. Au plus haut niveau, bien sûr. Au plus bas niveau, bon, n'importe qui. Atazo souffrir n'engenini, azana orgueil ya science. Et donc, mon côté les maboye, n'ebi ba étudiant ya. Baza, aébelea. C'est que Dieu a fait. Donc, du 17 au 27, je vous dis que na utiko yamba dim, na mora mke ba pese bebe, au taliboye, yesu azalaka. Donc, na yebi monta déjà zozu.
donc asali calcul nomoni ke moto azopambwama nde nzambe alokota moto na ne yake koya kobrikolelo apamba pamba baprophétie oyo epesaka solution te quand même. Oh namoni outi kosala ekobo na se ya nzete tokolandela nozoka te na se ya nzete wana moto moko azaki likolo ya nzete abengi yo na tefo oyo bimisi prophétie sino pamba biezorga na mboka oyo mboka eza na alliance bato basaka na bongo. Donc kota prière wana. Mais avant prier, il y a les 17, du 17 au 27. Mais toi, la prière, mon maintenant, ça sera quelle date passée, chaval? Nouvelle, très bien. Maintenant, toi, la prière, il y a un miracle, et ça, une fois le mois. Dès le 13 février. Avant 17 au 27. Toi, on a 13. Zambe nangai. Zambe, prophétie ya tembetete ya kana sambelela yo malheur na yo esili se fait fini tongo azu miracle eche tobandi to babaika locataire apesi respect azo misombela lupango na mbongo wana eza ebande parce que na sina suite déjà mike oazo joie chaque semaine aye tokabolani oh papa c'est autre chose je vous dis. Donc le 13 zala connecté. Oui, somo le 13. Et du 17 au 27, tindande konayo, ozobela nini oyoka na biso te na nzambe oyo. Ozana blocage nini oyoka. Nini oyoka na noti. Awa te na libanda. Boye nkolo Yesu azala na bino na pesi programme nyonso. Que Dieu vous bénisse. Amen. Papson Makungi, le monde qui est bien. Ailleurs, il y a bato oyelaki yango donc makambo ekende bien. Jideline Mokonzi. This is London. This is London City.